Hey, biso tozali réflexion na ba sponsor na biso. Tozali na Congo Cool TV. Lisusu Rebecca aime les princes. Tozali na 7 Star na Yemei patron des patrons Lumière Kambulu. Tokota Toylanda réflexion. Bonjour, mbote na bandeko. Ngai Sœur Adonis na ko répondre na question o etunami na frère na biso Lumière Kambulu na émission ya réflexion. En fait na ko lo banini ke ye moko déjà loko aza lumière, donc na ko lo baté na batu bo s'abonner. Batu déjà bango moko déjà loko ye moko aza lumière azo refléter lumière wana, donc yangwana lumière wana ko toucher moko na moko pour ye moko a s'abonner automatiquement. Na ko répondre à la question etunami concernant texte oya notre père balingi balongola pe tozonga na bokoko angwezani na bandana na prière ya notre père. C'est une prière qui est intercellée pour l'établissement du règne de Dieu ici sur la terre. Et sa prière moko très efficace. Et sa prière moko o izo ko changer le cours d'événements des êtres. Donc, et sa prière moko universelle. Moutounyo sakoko sa la prière wana notre Père. Et ça dans toutes les langues. Na ba langue nyonso prière wana ezali. Siko changement o bako sala po ba retirer ngo. Et ko la changement bako longola dans toutes les langues et bandina na ba juif et yena ti ba chrétien et que pe na ba musulman, ba bouddhiste, ba indien. Donc fais à la universelle. Après balongola te. La vérité cachée dans notre cœur. Na nyonso wana nzambe aza kaka moko. Nzambe biso nyonso to sambelaka ezala bouddhiste, ezala ye na indien, ezala ye na Asie, ezala na Afrique, awa en Europe, biso nyonso to sambelaka nzambe moko na oyo asambelaka. Eza pe na misusu basambelaka te. Ba misusu pe baza na banzambe na bango oyo soi-disant bapesa bakombo. Les dieux que nous prions eza titre. Mais biso nyonso na oyo azoko prier, ye moko ayebi na conscience na ye nzambe nini oyo azo prier, oyo azo bondela, oyo azoko invoquer. Eloko nga na koyi koloba pona retiration oyo ya texte oyo ya notre Père, pona bana na biso génération ya bakoko na biso, pe génération mususu ekolanda, ezali ke na bana na biso sikoyo toteyaka bango. Tobetela bango masolo ya nzambe aza nani. Tobetela bango masolo oyo ya le bien et le mal. Pour le mal wana bana na biso tolinga tant que parents tolinga te bako vivre ango. Bako vivre ango pourquoi? Faut établir la règne de Dieu ici sur la terre. Pour yango na prière wana ezalaka, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite ici sur la terre comme aux cieux. Prière en isa très puissant. Photo la xaba na biswan. Isa caché, vérité isa caché dans nos cœurs. Bana na biso tant tozo la xaba en prière wana, tozo la xaba en ce qui est le bien et le mal. Le Dieu qui est le bien, le diable qui est le mal. Ce qui tozo la xaba en bako comprendre pe bako yeba nini o pe bango bako lakisa na bana na bango. Biso nyonso tongo toyoka na mokilo oyo eza déjà écrit dans ba cellule na biso, tout a été déjà écrit, tout a été déjà accompli. Eza ka faut se rappeler nde elongwa na Bible texte wana ya notre Père elongwa te bana na biso bako se rappeler toujours. Pourquoi pour tous vivre dans la génération sociale? La reine de Dieu, Yango Jésus-Christ Angaya qui a lobby, cherchez d'abord le royaume des cieux. Aïe quoi annoncer l'évangile qui est nouvelle. Il y a de nouvelles. Donc, Azaki na nouvelle, il y a quoi annoncer. Cette nouvelle, c'était quoi? C'est le royaume des cieux est venu, est proche.
Alobi, cherchez d'abord le royaume des cieux, car le royaume des cieux est proche. Elle est proche de vous, autour de vous. Et cette reine-là, faut établir ici sur la terre. Kaka biso bato ndem to comprendre te. Nyonso na mukili oyo se comprendre. Mais biso bato to comprendre karaté. Bible oyo eza na ebele oyo eza caché. Na ndenge na Bible oyo natanga bako eza na 70% il y a des récits, 15% il y a des poésies, 10% il y a des textes de doctrine. Des textes de doctrine où il y a la vérité où ils ont caché dans la Bible. Et c'est to comprendre la vérité en esprit. Nous avons prière à notre Père qui est aux cieux. Tant tout ça la prière à notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme aux cieux. Pas aux cieux là qui kolokuna. Non, non. La kati na biso. Biso ndem faut établir. Biso batu ndem faut établir. Batu nyonso baza déjà prêt. Nyonso. L'univers est prêt. Biso kaka batu. Biso kaka batu ndem to ana prêté. Il y a beaucoup de choses on doit comprendre. Il y a beaucoup de choses qui est cachées dans la Bible. Il y a beaucoup de vérités qui est cachées dans la Bible. Oh, il y a lingi à comprendre. Oh, pas lingi à comprendre. Oh, azana mato ya yoka ayoka. Oh, il y a pena mato ya yoka te akoyoka te. Tant aux temps la Bible, tout temps en esprit. Puis même biso na dimension où nzamba lingi to koma pour to comprendre, to obéir liloba o ya lingi. Na mission o ya tindi biso. Donc nous sommes pour na koloba. Les andenge to ndenge na Bible komi to résister. To se contrôler. To à la ferme. Car le diable il est en train de rouler autour de nous. Le diable, là, c'est qui? Le mal. Le mal, là, c'est quoi? Le mal, là, on doit subir ça tous. Au lingo lingate, on doit subir ça tous. On doit faire cette expérience de mal. Parce que pour tout kende na dimension mosusu, tout kota na le règne de Dieu, et cette dimension, tout est blanche. Nyonso eza pembe. Salité kota rakunate. Siko yubiso yo ngai toza salité to kota kuna ndeni. Donc faut subir non le mal, to comprendre ce qui est le mal. Après ce que tu comprendre ce qui est le mal lande to kota ce qu'on a dimension mususu. Et na dimension na yango ko mema biso sikoyo na rien o ezo se établir ici sur la terre. Mingi bazono prêter. Ebele. Bazono prêter ba o comprendre. Et belé bazano a pour ça plaisir. Oui, c'est bien. Et belé bazano pour ça plaisir. Baye pour n'en bas s'amuser. Mais or que na tante comme ça sous membre à plaisir, tes ça sous membre ko s'amuser, tes ça makambo, to quitter sa reine de Dieu ici sur la terre. Ya wana combat au skozo koya. Balongo la texte. Balongo la. Nzamba ko se défendre yimoko. Et ça biso de thème to défendre nzambe. Pour le bibi s'auto-résister, tous à la calme, tous à la ferme. Nzamba on se défendre, imoko. Nzamba lobi te bisoto bundela e bitumba. On se défendre, imoko. Les arabes biso étant que parents, to l'axabana na biso, liloba. To te akabango na ndako. Surtout au bakenda église, bate yabana na bango, église. Et à l'église moko a bien le bara liloba, oyo, ezoko l'axabana pese qui esprit. Parce qu'on doit arriver à ce niveau-là. On doit arriver à ce niveau-là. Prier. Et on ne comprend pas ce qu'est l'esprit. On doit comprendre ce qu'est l'esprit pour qu'on puisse arriver dans cette dimension-là.